Ebandeli ya semaine elamu ipa nyonso bozuli bakuya kulanda Mag FM ipa iwapi to sepelaka kopesa bino basango na lokota ya Lingala mbote na bino bapapa bamama. Tofongola basango na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa na bino ke dossier ya ba résultat ya élection législative ba congolais balobeli na o etali publication ya ba liste provisoire po ba député mingi o ba votaki ba binité. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse a publié qui dimanche 14 eleki na salle Apollinaire Malumalu liste ya 477 députés nationaux oyo bazali eli provisoirement na élection ya décembre eleki. Liste provisoire oyo ezalaki publié na Seni et sepelisaki ba candidat misusu te oyo bazalaki na course pona kozwa ebonga na kati ya siège ya Assemblée nationale na ba député eli ya Kinshasa ba Congolais misusu ba réagisaki selon bango na kokanisaki eza normal que regroupement lokola union sacrée eza la majorité po bazalaki makasi na terrain na moment ya campagne. Moi je trouve ça normal parce que par rapport à ceux-là qui avaient fait la campagne, et c'est normal que ce sont les gens de l'union sacrée qui peuvent réussir. Et là le baté pour makambo bango bazo sala et c'est pelisi bisoté. Biso ne to voter ne ba candidat na biso na mutema moko. O bango bazo sala wana. Bon, mon avis, positivement, oui, pour avoir organisé les élections qui ont eu lieu, mais ne tenant pas les normes auxquelles les élections devaient être. Les gens qui ont été votés, bien sûr, qui n'ont pas été dans des listes déclarées par la CENI. Nzokande mingi bazali kolobela oyo etali organisation ya bascrutin pe kokanisa na oyo etali tricherie pona bango ba oyo bazalaki eli babimite na ba liste provisoire. Dossier oyo tozali kotala pe tozali kojimele. Jekoko Mulumba azui acte pe légalisation ya désignation na ye en tant que gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Désigné lokola gouverneur ya ville province à Kinshasa suite à suspension à gouverneur Jantiningo Bilambaka, Gérard Mulumba dit Jekoko a accepté qui décision na ye et pas ya ministre ya intérieur Peter Kazadi. Na réaction recueilli et pas ya ba journaliste et Sengeli koyeba ke nouveau patron ya capitale congolaise a indiqué que attend que légaliste a kokika kakondima décision oyo parce que aza confiant na gestion ya ville ya Kinshasa. Surnommé 48 heures, dit Jekoko Mulumba, c'est-à-dire Gérard Mulumba Bakiselae, a souligné que Mégapole et mérité mieux paysa requiert beaucoup de travail pour Nangonga Oyo et Singeli Tomitia na misala na autorité pe comme travail à Bakisaki Ango Bongo. Désignation ya Jekoko ezali ko intervenir alors que prédécesseur na Jantiningo Bila azali suspendu suite ya ba irrégularité constatée lors ya ba élection le 20 décembre 2023. Sur décision ya ministre ya intérieur et tikali koyeba est-ce que Jekoko Mulumba ko gérer période o ya transition na tête ya ville province à Kinshasa ndenge sengeli topé est-ce que kokoka ko relever ba défi ebele netika ya transport ba embouteillage ba kulu na kostanga kakawana na côté mususu ya mambo etali désordre na ville capitale à Kinshasa sa ko compter kin bopeto o etikala kaka orphelin ba défi oyo auquel azoko faire face population qui nous nyoso azakotala pe azakozimeli. Boyebake esengeli na Monisco atika mabele ya RDC yango nde ezalaki masolo o ebetamaki entre chef ya Monisco Bintou Keita na ministre ya Affaires étrangères Christophe Lutundula. Nanzela ya point de presse oyo animaki samedi dernier ministre des Affaires étrangères congolais Christophe Lutundula na chef ya Monusco Bintou Keita. Monusco a peselaki officiellement Nanzela ya point de presse oyo début à retrait na ye na mabele ya RDC d'ici fin année 2024 au Tozali. Et Sengeli toyeba que selon chef ya Monusco retrait ya ba mission onigène na mabele ya mboka Congo et ekobanda na première étape na yango na Sud Kivu pe seconde phase ekozala na Nord Kivu pe na troisième phase na yango ekozala bongo na Ituri.
Décision oyo ezali ko intervenir na réponse à demande du gouvernement congolais pour na komona mission onusienne a quitter mboka oyo suite à inefficacité na ye pour na ba action oyo etalisami ete asali ata eloko moko ya malonga te pendant 25 dernières années oyo ba casque bleu bazalaki na mabele ya mboka Congo kasi bakoki ata mokete ko protéger ba civil na ba groupe armé. Et Sengeli Kosimba, que chef de la diplomatie congolaise, a indiqué que RDC a déjà engagé P. Milengeli pour respecter plan séquencé et coordonné ya ba retrait ya MONUSCO. Koyebake population a manifesté ki na bambala mingi na nord Kivu pe na bakwa mususu ya mboka Congo pour na retrait immédiat ya MONUSCO pour ete population lobaki et sengeli ba kende kaka mbala moko mukadu sans causer la base la te eloko moko te kasi boyende etalisi ke ministère ya affaires étrangères et longona gouvernement congolais ba yoka kimbele ya population pe ba s'impliquer pour ete MONUSCO atika mabele ya mboka Congo. Population baleli na o etali ba prix ya transport à na ville province ya Kinshasa ndenge koma nango ko varier na tongo okufuta prix mususu na pokwa pe prix mususu. Bon, normalement, ils ont dit une responsabilité. D'abord, il y a part de l'État. Il n'y a pas de suivi. Ceux qui vous bandit, on a 7 heures, on a transport, 3000 fois 2500. Ceux qui comme 10 heures à 11 heures, on a 6500. Et comme on a pourquoi donc, même une fois 3. Parce que suivi est athée. De 2, il y a l'État, le transport. On peut baser la base parce qu'ils sont là pour contrôler. Mais bango bazana barré, bazana ça a zinga. Pour la bango ils allaient sur les hausse des prix, ils allaient comme ça la ligne, au kanga va chauffeur, au kanga va receveur. Bango non, il suffit qu'on va payer 1000 francs. Sauf que si tu n'as arrêté de faire taxi bis na boulevard du 30 jours la galerie présidentielle voilà. Au comment la batanda ni on a taxi tous les taxis, au comment là 5000 francs là pourquoi? Mais ils sont là, il suffit qu'on va hier, va finir 1000 francs. Oh, on a 1000 fois donc Matisse a eu prix n'engolique. Tout ça est un problème de désordre, mal gouvernance. Parce que tu vois que tu as un ministère de transport, tu as un gouvernorat, il y a ville, et tu as un prix exact. Ce carburant matin est à 250 francs ou 300 francs. Mais conducteur il y a 500 francs par personne. Au litre, 4-5 personnes, les alliés ont 250 francs, il y a plus. Il y a 500 francs par personne ou 1000 francs à vacciner tout le monde. Donc on a un problème de transport, on a un retard comme un problème. On se débrouiller, il faut qu'il n'y a pas un ordre vraiment donné, respecté. Donc les alliés, gouvernance, c'est athée. La ville est restée une ville, chacun peut faire ce qu'il veut. Nous sommes ça, nous sommes ça. Ils sont toujours transportés. Nous allons qu'on a des carburants. Nous avons outil rond-point là-bas. Dans les premières rues, 1000 francs. Nous avons appelé rond-point là-bas, 1000 francs. Bon, transport, on a évité 207, tout soit disant, oyo tozobenga oyo yas tonin. Bon, na biso taxi ezaka 1000 francs. Na biso na oyo jamais eloko na po l'État na biso aibika prix oyo ezalaka 1000 francs. Na kende beau marché ezaka 1000 francs. Na kende Willery ezaka na 1000 francs. C'est que bangonde batu ya zanu en plus tard na nzela so koti Kabamba Kabinda okomati ya 109 nzela ezate kobanda Phoenix ozui Kabinda si comme à la 109 nzela ezate mais biso to sala okaka na 1000 francs tozo débrouiller kaka banzela bon carburant ezalaki ezomata c'est normal mais na ndeto na soma 10 litres ezalaki na 25000 parce que 10 litres comme na 32250. Aveni Kasavubu et Baby Makasi na ndenge ya defate bolanda commentaire.
eza nango liziba ya mbisi te mai oyo bozomona ezali mai ya mvula oyo ezokonoka mikolo oyo evanda awa na croisement ya avenue Isoke Kasavubu na croisement ya avenue Itaga Kasavubu. Ba motocycliste to population oyo eza koleka awa baza kolela tongo midi poko abino moko boyo keloko. Problème est caniveau et se bouche un peu rapide. Quand le caniveau là qu'on se bouche, maille et zozonga nanzela. Et puis quand maille et zozonga nanzela, zo sala ke, zele zo buka na chaque fois. Et puis la qualité pe ya makadam mo bazo sala, na éviter ceux qui ont respecté ba norme ou comment. Les problème mais ça sous ces années. Problème est se répéter parce que bazo sala banzela ndamu ndamu, bazo sala peut-être 100 mètres. Comment on a 100 mètres etikali. Après quelqu'un peut etikali moi bien et rebuka na lisusu. C'est les zones ici ya rebuka na. Batu bakomo ba lisusu. Parce que ça vous bukani, donc ça bukani. Oh kenzela basala bazo sala ngo, ba 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. Mususu alobi ezali nde gouverneur mutasali mabe ponzela babanda kobongisa esila rate bango kutu balemba na bango koloba mais baosala boni. Manda oyo mobimba oyo ngubila sali de 5 ans nyonso oyo zela oyo ezalaka boye babongisaka nzela te mais nzela oyo ezokutisa mbongo mais mbongo wana oyo ekotaka na kesa leta wana ekendaka wapi bazozelaka makambo nyonso mpona kaka président ya kosala nazo regrette mpona burgomestre ya commune ya Kini Kabambari mobimbe bebi Isoke bebi depuis babandi kobongisa basali mpona kobongisa nzela tozomona ata réaction moko te depuis batikaka banzela nyonso ezaka bongo. Mususu kuta lobi ba fwe etonda bango na makolo mukusa santé na bango koma menacer likola mai oyo po ata mvule no kite bokokuta kaka liziba ya mbisi elongwaka te etikala wana po bakanivo kutu mawa plein hôtel de ville eyaka kutu kosala eloko te ata burgomestre commune ya Kinshasa makambo kuta pesa ngo mukongo lokola eza na kati ya municipalité na ete zela oyo tolobeli yango autant de fois bakonza mboka na ebite so bamona bapasi oyo biso tomona eza réalité nazo yebisa okotala tape na makolo nanga baefe oyo nzela ezo ese epesi biso toza na Prince Kasavubu na avenue Isoke donc précisément nzela azambi nzela ekotisa mbongo taxe ekotaka biloko ya braza eutaka so euti badepozaka na nzela oyo mais bakonza mboka ou bien premier citoyen à ville, atikali kozala biso solution en zela ote. To ça de une année na zela o. Avenue Kasavubu ezali bongo avenue munene o esalaka trafic na kati ya capitale ko bongisa yango eza esengo mingi pe lokumu ya bana mboka. Kokamwa avenue commerce na commune ya Gombe e bongwani nango liziba. Soki na ebisi bino bondima te kasi fona ebisa bino yango o bozali komona ezali nango avenue ya kitoko o tomesa ko kende kosomba biloko ba boutique etondi avenue yango ba magasin koloba te avenue o tobenga avenue du commerce ezali kuna na centre ville na commune ya Gombe kasi situation avenue o bozali komona na asir bino mo bozali kondima te ke ezali avenue du commerce soki opusani pembeni na mupanzi nango boye hôtel de ville ezawana e bongo bijou ya centre hospitalier universitaire Renaissance oyo président de la République Fachi Betomo Kantombolo a pesi cadeau na bakinwa nyonso kasi niveau ba autorité mususu bazali ko beta yango karapo ndenge tomonele eta ya mama ye mu awa tebiki hôtel de ville aza pembeni awa seke gouverneur de la ville Gentilingo Bilambaka pe vice na ye Jekoko Mulumba sûrement baza au courant na délabrement avancé oyo avenue du commerce ezanango awa na ville ya
munene et surtout bourgmestre ya Gombe pe azali épargné te po avenue du commerce ezali na commune na ye et ba autorité pona nini bozali kolinga toujours bozape misala kitoko oyo président de la république azali kosala awa po bato nyonso baya na hôpital oyo tobengaki ex mama yemo il faut baleka na avenue du commerce surtout bato bazali kouta côté ya Changu limité partie est nyonso ya ville province ya Kinshasa il faut baleka awa na avenue du commerce kasi na eta nango bozali komona bino moko soki olati boot te to olati sachet na makolo te okoleka te po kombo na yo tambola la kati ya mai ba autorité ya ville province ya Kinshasa pona nini bozali kosala ba kinwa boye na ba endroit ya boye ezamwa pasi ba congolais bandimelaka bino na ba promesse na bino boyaka nango onga na kosala boye onga na kobongisa boye po avenue du commerce ezalaka nango déjà bien kasi bino bokoti olebo batela bien nango le contraire bobebisi yango lisusu makasi ebongo babisiko eza ya kobeba est-ce que borobongisa yango bakinywa bazonyo kwama ba autorité botala likambo ya commerce match eza mabe makasi ba congolais bazali kolemba te na kolelana o etali to ya dollar ndenge komi komata du jour au jour. Totaka mboka nsoka ndenge ezokendele bato eza toujours au matin tosenga na bakonzi biso bakamba biso na mboka bateya biso vraiment ma dollar oyo pour peut-être nga kocha na to bona se muso ajena to alikolo alors toloka biso moto santos na to mo pour gagner fisc ozo ba kilia po kilia muso oya bo ala nane ko to za alikolo ko te za se olanda te yo mo geno makambo ekika bona na makambo to ya dollar dans trois formats to senga ba konzi bateya biso bena makambo dollar o po mo nsupe za pe bien biso do tie to ya malamu parce que tozo kita air nyonso zo mata air nyonso bande ko wana bazo chabungo pour que basalaka mbangu ko changer ba mbongo biso to tie to o eza fixe ata ekitibe mati to ya malamu nde yango eloko to senga pa ba konza mboka il faut ba travailler malamu pour que mboka bato za to moko to fixe donc et ça la passi na zando to mususu na kingasani to mususu donc ba préférer au kende changer place eza ils ont commenté pour bénéficier. Alors biso to chez tout normal bazo ki makima biso. Pour que ba fixer ka to moko pour que makambo na mboka sani ekende bien. Pour makambo ezalbe parce que boye et pesa ka difficulté zo pesa ba matata mo bantu mususu que bazo ko kana bangote. Ce nde to 5 ans na chef de l'état yemoko asani alobela ministre ya budget pour na ba fixer ka to moko ya nini ya dollar. Bao ba changière baza na cité baza na tomoko bao baza na ville estiko to ke nos dollars baza pe na tomoko eza na muntu to na yete net ke muntu a chapri na ndako na ye ke ndako na ngasoko za pozo ko futela o futela ka boy biloko wana te misala ya kobongisa avenue Lumumba kuna na commune ya Limete ezali ko salema kitoko makasi avec impact na idéologie. ezalaka nde boye tangu population azalaka na esengo abimi na nzela pe azali komona eke eloko oyo ezalaka kotungisa bango ba autorité bazali kozwa solution na yango ndenge mikolo eleki awa bomonaki togangaki biso na FM awa pe tobelelaki kasi cette fois-ci ba autorité bayoki avenue Lumumba kuna na commune ya Limete précisément na quartier Mombele toyebisaki bino eke avenue wana ezali avenue stratégique oyo ba autorité bakoki ko utiliser yango po avenue wana tangu batu bazali ko uta kote ya bakitambo oleba kendo ko baluka na mulai kasi bakoleka mbala moko na avenue wana bakobima Limete ti bakei kote ya ba aéroport kasi niveau avenue wana ezalaki ya kobeba population azalaki na kanda pe kutu population aboya koloba jour miko ya mag ekendaki koleka ba kote wana kasi bota lelo population alobi na esengo na misala oyo ba autorité bazali kosela bayango boyoka tozana esengo ya makasi tozaki moyete sokumbule beti ba mama ko beba soka lati bia zokende église omoni moto ekoi bilamba nyonso poli tolela makasi tolela trop vraiment pour na présent na biso c'est la biso zela o to souffrir makasi na Mombele na zela o ba moto ebebi ba moto bato zo ko na ba mai ba nini merci ko ça va présent une intervention na e bato fait des baie bazo bongisa zela to sepeli vraiment makasi et prochain ezaka ki na say merci ne ba bongisa nzela parce que e umeli mingi to souffrir mingi pour moi que mbaya boto kemi fort to loba ba journaliste ba to loba quand même
namoni mwa solution ezoyemba ye kobongisa tosufri mingi nde eza na bato oyo bavandi lokola na vemi mombele mpo babima bayoka pasi bakadepase mbongo na bango ta ba 3000 mpo abimaka kapela. toyoki ndenge population asepeli parce que Avenue Lumumba ezalaki na situation ya mabe makasi ezalaki ya kobeba ndenge bamoni ba engin ye ezali kosala mosala nango avec impact na idéologie ezali kobimisa salite nyonso ezalaki na baterase pe terase na yango ya monene oyo ezalaki boucher ezali ko déboucher yango pe ba prince oyo ezalaki mabulu tomoni ba engin ndenge ezali kosala mosala avec impact na idéologie ezalaka nde boye ndenge tolobaki yango tangu ba autorité bazali kochapre na misu epa ya population na yango epesaka nde résultat ya boye résultat za nini babongisa o population azali kolela pe population apangusama ya misu na ye bomoni ya bolanda exemple. Épidémie Apollo ezali ko frapper population na ndenge ya défoité pour soko tamboli tala bien okomona batu mingi bazola ta ba lunette bazali kaka ko bomba Apollo. Impossible ya koleka na ba avenue ya Kinshasa sans ko croiser mutu moko to mibale o azali ko souffrir na maladie ya bipoti o to bengaka lingala c'est-à-dire na français ba bengi yango épidémie ya conjonctivite maladie o eza contagieuse peut causer na ba plusieurs allergies bien que bazali kolobanga mususu eza suffisamment protégé kasi épidémie yango ezali kaka ko trouver place et pa ya ba congolais ba kino bazali ko souffrir na yango makasi ba stratégie ni nesengeli ko sala pona ko éviter kozala atteint na maladie oyo toyoka. Bien sûr que nazaki atteint na Apollo. Je me demande peut-être comment éviter. Pour moi nazaki parmi ba obane ko éviter mais je n'ai pas même compris comment est-ce que et atteindre ngai. Ouais. Donc, dans mon acquis déjà autour de moi, mon petit neveu, deux de mes camarades aussi. Na lukina évité, na se mettre en mesure na bon, mais je n'ai pas compris. Et atteindre. Pona ba misusu ba lobby ezali pe problématique ya ba anticorps soki ya yo ezalaka na yango pete et sengeli yo ba ke soit omi protégé pour soki o s'exposer oza déjà atteint pe na lombango o kozala exposé pona kozala contaminé na conjonctivite pe nazo sambela ezwanga te boba polo waneza nzoto na nzoto anticorps ça dépend anticorps ya bato anticorps na yeso keza pete nde ezwiyo Nyoso oyo ezalaki kaka ba point de vue ya population mais ophtalmologue oyo azali spécialiste na yango docteur Jean-Marie Eyapi yepe apportaki makanisi pe ba précision na e na o etali ba premier signe pe cause ya maladie oyo. De manière générale, la conjonctivite a plusieurs causes. Nous avons des causes allergiques, nous avons des causes virales et nous avons des causes bactériennes. Maintenant, il faut voir dans quelle période nous sommes. Parce qu'à ce moment ici, nous nous situons devant une période où il y a un changement de climat et consort. C'est ce qui peut amener des conjonctivites allergiques, par exemple. Mais souvent, nous avons constaté qu'il y a une conjonctivite bactérienne parce que souvent, ça s'accompagne avec des sécrétions purulentes chez nos malades que nous avons ici. C'est comme ça que nous pouvons penser à la conjonctivite bactérienne. Nous avons, parfois, il y a des démangeaisons. Il y a parfois des larmoiements. Et il y a des sécrétions purulentes. Et il y a aussi parfois des croûtes autour des yeux. Inflammation oyo ezali bongo ya membrane conjonctive et esengeli koyebake e atakaka personne atteinte nyonso na mbala liboso soki oswani yango malamu te otiki yango e continue bongo e koki pe kondommage na o etali komona malamu parce que ezali forcément na besoin ezala traité et pas ya ba adulte surtout quelques soins e koki kozala administrer to pe important mais soki botiki yango e komaka penza makasi bongo koki ko causer
ba problème ebele na santé ya miso ya mokolo pe médecin a conseiller et sengeli tango déjà omoni miso na ekomi kilo to ekomi ko beta pai pa eza ko swa na kati kende komona munganga po boende esengeli po ete miso ezala soigner moto amonaka nde azali solo moto ya bomoi. Tozali na page rose oyo. Joyeux anniversaire et pas Etienne Mukanya Ndomba munganga munene ya mboko oyo oyo azali bongo musali ya Nzambe na nguya kuna na église PSM na Matete. Tika ete Nzambe abakisela lisusu ya mingi koleka na buji oyo uti kobakisa na bomoi na yo ndeko Etienne Mukanya Ndomba. Kasi tokomi na suka édition na biso ya mokolo lelo soki bosepelaki na ngo bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle o bazalaki wana pona kosala bino musala kitoko. Na sima ya kamera nazalaki na Enoch Mafuka le métier noir yenda benda kinga bilili po bomona nga na banda kuna bino na montage Francis Peta papa na Legria yende ya montaki ba image ya mokolo lelo kasi botika na pesa merci et pas ya maître Malou Abili Cléophas mon boss o azali bongo président fondateur ya fondation Malou Mobimba ngana bino tokutani lisusu mbala ya sima po sale loko te